Ozamala Moukala. La famille CC. Vous allez bien? Ma week-end, ils ont le cas bien. Voilà. Bonjour, ma maman Langai. Na moi, ma maman bakuti, ma maman baleki, ma papa na succès. Câlin, vous allez bien? Oh, bisous, bisous, bisous. Bon week-end. Week-end, elle est kakitsoko. Comment c'est ça, ça la pile na mais a dit qu'à ça la moi live pour Mikolo voir battant exam mon boulot. Et puis on le dit ça que ah bien ça na bino vous avez bien la famille CC. So vous avez votre maman CC Baker bisous votre maman CC Baker. Non ça la piment langa. Ngela lobaka maman CC naza trop na problème bien na ndaku to za trop na problème avec épices. So épices ça ma casse bala balia raté perpé tara biso bato bolingo bolingo makasi moi ça m'a bota moi ça m'a bota perpé alingana na ye épices té quand bilo nem super bilo ba maman mo za la père ou bien père pe maman za la père pas za na mère pas lingana be épices té ya onga na pipi na nga na cha na ka bonio ebele na pipi na nga o na cheka 2 oignons ya minene boy na chonka mi balé voilà ce que père alinga ali a pipi minte alinga sola aité alinga sola biloko na to alinga ngote tanga usine nika cha côté a omila na yi mais alinga to bika baluba alinga ba biloko trop esthétique té baluba penza na yete ba semeki na baluba so bazawa surtout ya basi ba yebisa mine vraiment que oui mulu balingane trop biloko esthétique te naza na so na nga ya kibe on ezanga te on est ingrédient vraiment la spécial fétiche na nga ya ngwana ezanga te du coup na osala pilipili na nga si na sokola ki yango c'est mieux aussi pilipili soko sombi da pima na yo sokoli yango olongoli ba nzete oyo ngati na sokola mais ola bosa kolongola olongoli du coup au tient dans le congélateur là so tient le congélateur ça pose pas de problème jour quand on au ça la pilipili na yo tranquille bon nous tous quoi va ça né ouais Christelle meta Janani voilà non tu as ni pilipili yo bika biso bato bolingo père a faut pima surtout ba maman boka na bino souci na pilipili te bato nyonso balingana bango bepice te basola ba ayi wana te basola batangawisi wana te du coup on est obligé te ya otiaka ba épice ebele na biloko soyo bato baolingana bango te voilà natie na bien natie kaka 2 boules oyo ya pima na nga du coup nde na biso fétiche na nga yango oyo ezanga te nga na otia nkamba moko po emélange kitano moyo eza so makasi voilà mikolo naza na tante bamama so nazwi temps na osala nyonso na kolamba na osala nyonso mais mwa mobulu eza nango toza bato makambo ezanga te na cuillère on a une cuillère au mot de rien
T'as fait quoi? J'ai mis ça mon corps. Encore. Il est pas assez grand. Voilà. Oh, c'est bon. C'est là. Donc, va fermer le tiroir. Ok. Nazwi kib nanga. Kib oza kitoko ya bouillon. Ba mama bosomba yango ezalaka bien. Eza bouillon moko ezalaka bien. Nazwi bouillon nanga natie. Oh déjà eza déjà la épice et mélanger déjà na piment. Mais ceux qui perdent alinga ne tangawis, alinga moi quai de girafe, alinga tia. Mais nga sikoyo na bala muluba. Père alinga te, alinga ne ba biloko ebele te. Esthétique wala minga alinga ngo te. Ba on ba alinga na bango te. Non pipi mso tout kala mungwa. Voilà na tie. Kib nanga oyo, du coup na tie kib nanga oyo. Non tia mungwa mukie parce que kib oyo eza da mungwa. Soto tie bele eleki. Non tia sko mungwa nanga. Mama pilipili soko salika abo tie matungulu ebele oko regretter na ote oyo kon ka bien. Nga sala pipi le belé le na sala mukie na tie na ngango na ma bol na ngo na tie na congélateur. OK. Na moi mesurette na nga maya ngoyo na otia po wana madesu na même madesu awa ndanga baluba madesu nde madesu na tie na kangi. OK. Pour la solo. On y va, il faut bloquer bien. Je vais la faciliter. Le roi est un peu mal lit, les a glacé, les a mis ni comme l'autre côté. C'était la lumière de couloir. Ni comme tu as maman, c'est baker, ko, c'est pelité. Quand tu as un baker, vidéo nangai et katanate. Il reste sa pince. Bonsoir. Quand tu as un baker, nanga, merci beaucoup, merci. La fleur rose, la moïka la fleur rose. Mutabolinga tchelinga ker tabiloko omona nka bo eza très important ka pilipili omona boye yango omona bongso libala kaka pilipili oyo ha bien on sala makamsu ta Facebook ezo aider biso ba page bo omona ka bo me ka pilipili yango bongso ota pipi na biso ka pilipilo yango ebongiselo libala ngasuko na tchana na milangi boy na sala vome belé na roza na msu 5 na sala belé na tchana na congélateur après na emballé en papier aluminium pour protéger mulangi oyo et parce que dans la zala na pilipili so na lia na obimisa ngole msu na journée et ou melaote na sopeli mulangi mai du coup so la monique est décongelé na jus mesure nanga la tie na mulangi mona za nango muke po na servir bato mais sauf vraiment na za na ta même bandembi na kata akabu voilà tota la pilipili kala lek nanga ko ya mbali ha matata na mwasi ka likola madesu wani pecha ala madesu biete bana mso ba koto na zwa court tema na semeki nanga na bi fola la te kolamba madesu kala kisae biloko kabilo bo mona bo eza très important
ka bapilipilo ya batangawusi mpe nasalaka mais ntongo mwasi na mobali bolingani folanda oyo mobali alingi biso neti boye bakongo pondu na biso so olia yango osepeli mais baya nanga so bayeka na ndako yo mpela pondu no oyo poninga nalambela bino te nalambela bolingo na nga parce que nabala muluba nabala Congo central te bino mpe fo bolandaka bagu ya bapere nameka mungu omona mingi so otali matungulu edomine ozomona parce que episka yango nga na tie matungulu soki ekomi pene ekoma kitoko so mutu alingaka ne matungulu oyo so na bino asala yango su sauce na makayaba ozela mikolo naza mwa nako makalme nasalela bino sikoyo namoni ezoswa mwa moke yango fo nabakisa mungwa oyo tobengi sel. Je vais ajouter le sel parce que ça pique. Ça pique. C'est bon. Bon, nous avons ça à couvercle ya Unesco. Yende a mélangé kitoko. Bonsoir à toi Georgina, vraiment kitoko maman. De rien maman, merci. Loba non maman. Photo landa ba père non maman Georgina. Oza mu Congo, okobala muluba. Muluba bali yo folanda nde kolia na ye régime na ye ya kolia ndenga kosenga. Oza muluba ya mwasi okobala mu Congo. Ko répondre te nebi kolamba fumba te ya ça va pas. Yo bi kolamba fumba te ndeni. Falo bala muluba. Foko yeba kolamba. Sinon ko luka semeki no. Ya yebi zwa cour. Ndeti nga ebele na yeba kite me na yeba nga muko na mutu makasi. Parce que so na keka na monde ni ba olamba nga na jui. Obali moyanzi. Prendre. Obali mungala yani nga mbisi na ye wana foza pendant limbondo na ye na loso. Maman, faut adapter hein. Botika ba fier. Botika ba fier na bino ba charisme wana. Olingi mobali alingi o mozana ba charisme. Salele oh nous on fait pas ça mais obali ekolo mususu. Faut kende bongo, eza lokoko bala mutu a pays mususu. Yo ivoirien oni, faut adapter. Batule ba obosana. Père alingane biloko ebele te oyo ba azolambela ngai okoma olambisanga pondo mai. Oye mutalingi bongo, lambela bongo. Nele Sino, bonsoir à toi. Botia Baker, merci. Faut qu'on dise que la père Abina Lia Raboué au Sali. Pour la père baza trop compliqué. Voilà, m'langa yango. Na on a congélateur hein. Pour na dans la pipi musu na le loko nga na la pipi minité mais na lingara ezangate. Pour na soma pena congélateur a munene na lingara ezangate pipi na nga yango. Nini sino ah bonsoir mère, bonsoir. Bonsoir, on est ensemble. Voilà. Isa kaka ba recette moko eza facile. Nazo la sabino lobi pe na osala mino recette oh moni moni pilipili na boso ko sabino pilipili et biki sa corona pilipili tant to bato ba beli ba corona na sabino OK na okende belé tes réseaux sociaux pilipili et biki sara corona mais izala la sabino na profiter pe na la sabino lo ni bocha. Na bato na la sabino on tabela ki corona proche nanga docteur abaya au traité na ndako ezaki nini gingembre to bengi tangawus ezali na omoni so o mobimbo ezali kala mutabela ki corona be piso ya biso ya cuisine
eza très important ka bepice oyo yaya nyonso bepice oyo yango tobakosala mpona corona osangisa oyo na verre mpona tangela bino yango nyonso meme soki lelo te na otangela bino yango ozwi ke de girafe na yo otie ezobikisa pilipili ozomona oke babiloko nyonso na otiela bino yango mpo ezangaka na ndako te surtout mpona pere ezangaka te badiane soki badiane oyo eza makasi mpona corona eza biloko nyonso ya cuisine mais nga nayeba ete ke ezokotraite mpona corona baoyo nyonso oniki yango pere akoli yango bamere so boza ya pere akoli yango meme ya pamba oyo bomona yango ya bocapture yango bozwa bafoto pere akoli yango mpenza ya pamba soki azobela oyoki ka pere gorge eza bien te obe yo mo mama gorge eza bien te surtout mpona corona oyo badiane mama na ngai eza bien ozolia mama ezalaka makasi eza miwani naola sanyo basekre na profite na baosala nanga pilipili botielanga bakere bolaike Lisette Napo bolaike bopartage Lisette Nopo bolaike bopartage ça maman c'est bien na ici et la cuisine là na ça ba c'est comme oyo ba père ba mère ba papa balela mukongo oyo na émission oyo nka ya pamba papa lingo kendo zu oyo pese eta mibale ndeka balia likasu nana la semyo sur lisusu merci makambo ezali corona biloko na la semyo za très secret hein mais na aider bino bo partager vidéo nanga bon ok des girofles ça girofle tout le monde boye bien papa ko chango na poche ata 5 alors il encore le quoi likasu très bien très bien eza yango pe cherté biloko ezanga bino na cuisine te mais oyo okosangisa ngo na pilipili surtout so bino bozala bino makasi na bepice bozala bino makasi na bepice bokosangisa ngo na pilipili ndeti boye ozwi osangisa ngo na pilipili ndenge na sali otie biloko nyonso bozolia ngo na pima très bien très important na profite nazali na idée wana te nazolakisa bino okoki sikoyo kosangisa nini oyo nini wana tanga kikima oui kikima okoki kosangisa ngo na verre otie ta 2 cuillères à café surtout soki oyoki befe ya corona befe ya corona kikima nayebisa bino mpo corona ebetaki kikima oyo ndoko ozwa 2 cuillères ya café pas soupe café nde toloba café cuillère à café ma cuillère oignon c'est cuillère à café c'est ça otie kikima na yo 2 cuillères ozwi mpe oyo eza nini biloko mpe ezalaki ebele ya corona asali biso mikambo tobosani yango te eza maladi mo ezalaki vraiment grave ebomaki bato ebele bolaki bopartage plus yango nazolakisa bino eza très important baosala pilipili mais na pense que des girafes na bi papa azala nango même na poche même te 5 na poche so bapapa bazala bango makasi olia na biloko ya bokoko yabi bandeko na biso mingi ya bangala bayaka basupu bazala makasi badim oyo badim oyo gingembre bokosangisa kikima na badiane omélange yango 2 cuillères à soupe 2 cuillères à café pardon
2 cuillères à café au mélange yango au mélange eza makasi même na bokoko surtout ba papa bien bato boke musala tête de girafe au tchanga lokola likasu na poche ba père so bozawa botielanga ba cœur ba mère so bozawa bolengela ba père yobi ba père likolo nango kaka ba problème bazozo bazanga te mais yo pe ka sa musana bazozo bazanga te nga pe omona kaka boye zozo yango yo moko siko fo bongisa père yo moko fo bongisa père po leur père aoke pa bazozo mais ayebaki azwi père na défaut te so père akomi na défaut zozo eza yo nde moto obebisi père voilà nazala mwasa moluba voilà même si obala mokongo mais nga abala moluba bazozo bazanga te voilà nalakisi bino oyo akomprendre ta ozongisi video na nga biloko mosusu eza awa oyo nde batokisi yango omélange lokola café tokisi mpena mai oyo nyonso biloko mpona corona eza mpona cuisine ekota makambo ya corona ezanga te baoyo nyonso kotokisa komela koma soko eza intéressé eza bien po maladi na biso oyo esila te eningi kosila te toyebi te na 2022 so tosuka su wapi na omona bao baka mbutu eza nano mbutu eza voilà nalakisi bino secret tozozonga na likambo vraimen oyo nga nakotelaki okosangisa yango biloko wana nyonso okosangisa yango na pilipili mpona bi bato mosusu nde baliaka pilipili okola légume c'est bien pilipili ezotraite corona moto akoso te eza ya solo ezotraite yango babiloko nyonso nalakisi bino ezanga te eza biloko ya cuisine eza biloko ya cuisine vrai chéri vrai mère vrai momi mwasa bolingo taki olingi père nyonso wana fo ezalaka mpo mwani père zwa oyo liaka yango deja mpo corona ezobanda mingi na gorge corona okoloka lokola oza na angine ezobanda mingi na gorge voilà po ozala mayele nazolongola nano j'aime pas ok voilà pipi nanga yango nasali ok pourquoi j'en ai la longe tu prends la longe si tu veux ah. Ok disas ok pipi nanga yango nazotia yango apo nabomba yango naotia boye natia yango na congélateur babiloko oyo na misala babiloko mpe ezala te eza te mosu ayaka mpano aza invité mais soki alie pilipili te elambeli no ebebi nakosi foka alia pilipili ndenge eza boye komélange ozwi mwa huile otie me nga na otiaka huile likolo kotiango biloka na obomba yango na otiaka huile likolo ya pilipili na nga voilà pilipili ekoti trop oignon ndeti boso bosala yango sauce me makayabu okosepela nango parce que ebimisi mpenza jus c'est bon tema namona bino kala na bino sola na bino nabi naosala pima na nga pesanga bido ya huile s'il te plaît à côté naosala pima na nga ferme la porte s'il te plaît pourquoi pas na partager na bino abonné à Mama Cissé pourquoi pas la famille CC, les familles de moi voilà
Deux arbres, tout la nakama, ma père. Tout la nakama, ma père. Père alingani loko alate. Olambi denjungu. Yo soko lingano fumbwa. Olambi fumbwa na yo. Olingano charamade so olambi. Surtout so bali moluba. Bande kuna biso ande vraiment. Baza compliqué, hein. Kolia na bango, eza très compliqué. Kolia na bango, eza très compliqué. Loso ya wana kuna nzungu na tia wana ba cuillère. Bozwa na cuillère noire. Ok. C'est bon, hein? On va dans le congélateur, hein? Voilà. Non. Le cuillère, c'est noir. C'est pas grave. Maloutou yango. Ok. C'est bon. Quelle autre paquette? Mais c'est pas grave, vous pouvez parler. Bon. On mélange na huile thé. Est-ce que nga kolia pilipili so na sali lelo te? Na yoka yango makasi. Naninga soki eumeli. Nde na yesu bino na yebi mesure na nga na tiaka. Après, soki o nazala ngo esili na bimisi boye elembi vraiment glace ezate après na zui na tiango na otolia. Bon, to chama huile mukie. Bolobi nini? Eloko nyonso balambaka. Eloko nyonso c'est bon. Kaka pilipili me moto ya pano aluli pilipili. Ngai la ba okola. Mama biso so asali pilipili. Baba no teka hein. Mama biso da ko teka na ye. So asali pilipili na ye na kosi ote. Bata quartier nyonso fo basenga pilipili ya mama. Ba o baninga na kola na bango ba yebi. Bata quartier nyonso fo basenga pilipili ya mama. Parce que maman ba osa pipi na ye kitoko. Merci. Lelo na nyala partager na bino. Recette nanga ya pima. Ya pima. Nango na partager na bino. O bato balami mama desu na otolia ma desu. Voilà. Na sa ménage na palais. Na nika biloko yo na saleli. On a d'ailleurs na partager na bino lelo mama sis. A partager za recette ya pima. Yango ne si bino bientôt m'inviter na nga nyonso. Bon pardon. Nanga ba bientôt ba bonia mama sis nyonso. O ba na Paris mama sis a zo inviter bino pona nouvel restaurant. Non, lo ba déjà na annoncer publicité grisala. Ba tu nyonso lo ba monique. Bafanda musika te na Paris. On a invité bino. Bobini. Je peux olingi commande à pilipili. Oyoka ba celibat. Bato na bakoisa ba celibat te. Mais aza makasi osa pilipili te. Maman c'est ça ça, asale lo pipi na yo so linga milanya mikebo ya chelio. So po linga milanya minene astelio. Pilipili ezaka ate osala pilipili. Otie épices ebele ba ail ba nini obima boye munoko komi solo. Ne la ina ail. Mais na tia yango ta moko na biloko. Eza bien mais nde na ba yango nde pona munoko. Omona pipi eza kitoko, c'est no pipi kitoko. Bo like nanu. Nelisi no zapi. Nele ozapi. Lisette ozapi. Bo like bo partager.
bato nyonso batali video ya piment te ya mama Cécé quand même batala me bakaka pilipili mpona kolamba eza kaka Kevin eza kaka te il faut otia bepice ebele non même otielo bepice ebele te eloko na okoso ebezala bien ezalaka bien voilà parce que toza monde ya bazozo tolamba nde hyper alingi yango ngasi asa pipi lelo nali yango lelo te po pipi ezalaka makasi ozomona nde tisiko boye etaninga esali ngai konga nazoko nalia lelo bon next nanga nanika yango mingi na linyuka oyo esili da po esalanga bamunex nanga nzela te voilà Nélasino de moi Bill TikTok ta vie hein kolamba baye kola kaka kolamba baye kola kaka yo kasi so tie blo be pisse ebele bo niki pipi be pisse ebele nde oyebi kolamba na nada ngana chabwe nanika ba san obozela ozela ni bah la paix balinga aider biso te maman avec vos trucs là maman avec vos trucs bon on vos trucs là ici on met ça hein vas-y ok on a tout la manguba on a ma fou moi on a trop fou moi là que c'est binoti on a trop fou moi n'évitez pourquoi parce que Congo central de l'ékinga. Bon, on a bien la famille. Bon, on a bien la bonne sa caméra. Bon, on a bien. Non, bon, c'est ce que Bassan. Na si sur la mapi, si sur la mapi, na yo faut bon sa munex. Na munex na ngeza trop sur la pilipilité hein. Tu peux fermer la porte de la cuisine s'il te plaît. On a la chocolat bourré. So on dit que mon ex na yo. Quand on a mis les yuka sikate. Je vois que c'est sili. On a dit que la mon ex parce que on est ça rabaline. Voilà. Moi aussi la mieux câble comme on a direct. So tes actes. Non, bon, on a bien été non ça. Non, pas colère, hein. Déjà, mère a petit, bon, mon mère a petit, so ma mère a petit, ta. Ba bouki. Mère a petit. Mère a petit, mère a les femmes. Ok. So aussi ici. Moi, c'est sur aussi ici, la cuisine. C'est la femme. Ça veut dire, au bon ici, place, sinon, au salé là, et ça là bien. On a fait, non, bon, ça on a bien longo. Ça là bien. Voilà. Est-ce que Philippine a bon moni Philippine na sali mais puis c'est belé que bon moni. Ouais moni. Faut que ma maman c'est bon. Maman non c'est important. Ya yo zongi la vidéo elle me susi na longo la na ngango. Non c'est important mutu nyonso. Eza na tali na bi épice. Non. Mutu nyonso te alina épice. On t'a sauté. On a sauté à l'ingala. Épices. Des tinga. Ça a bien chopé dans le chop. Des tinga. Ça a bloqué la lingala. La bloqué la lingala. Voilà. Là on a lingala. On a lingala. Ok.
Voilà. On a la mousse. Et ça, même écrit les chansons de Sœur Lina Bassilo, il fait même 10 minutes. Parce que comme dans Sokola Bassa, il fait des chansons, hein. Il fait des chansons, ça là, bien. Ma chanson, on est soit comme il faut déclarer. Moi, tout à fait, ma chanson, c'est le week-end qui toque pour vous. Moi, c'est fait les actes, comme il faut cannabiso, ma page. Nalingi kotiatia biloko na bango partout. Ok, moi je fais comme ça. Ok, kolongana oyo après. Eh, mère va petit comme ça, ça les a paiement. Il a paiement. Ça bouille. C'est réalité, hein. Premier épisode. Premier épisode, Mamanda Kaboui. Basuka Kaboui. Voilà. Skolo. Mochon awa. Maybe. Ok. Nasali piment nanga. Merci ici. Nazo comme ça. Lo nanga nyonso. Nzemboko na tata nzembo Sœur Lina. Afute mbongo na promotion. Quand même faut la tirer là. Voilà pour ça ma promotion, je suis là. Ya nango awako botie wa na télé. Hein? Kevin, dis à Alison, il me donne son portable là. Elle me donne le portable. Il met dans son portable. Pourquoi il a mis dans la télé? « 10 minutes, s'il te plaît, 10. On a dit que nos mères avaient petit, hein? Non, on est salé, mais c'est pas grave. Oh, bon, tu peux te à bout, tout le monde va finir. Ah, bon, t'as raté, qui ça, mila. Oh, tout le monde n'a pas carré. Il y a une mère à petit. J'ai 10 minutes seulement. Sima moke malanga, kile na sukaye. Kile komona loboko na Yesu. Ya yona ina kolembete. Kile na komona loboko na Yesu. Ele kama kasi. C'est Sœur Lina Bassilo, hein? Na otala, il faut s'abonner. Na kusima yo masia na ngaye. Yesu nana.